Nayebi ke bozali ebele liboso ya ba post téléviseur na bino pona kolanda magazine Ken Be News magazine oyo bino bo préféra bo mesana kolanda ngape naza na plaisir ya ko présenter bino na mukolo ya lelo. Ouverture ya 9e session ya conférence ya ba gouverneur et salami lelo jeudi le 22 décembre 2022 kuna na mbandaka epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bolanda ba détail na élément oyo. 9e session ya conférence ya gouverneur et Zali Bongo ouvert lelo na mbandaka avec impact na idéologie chef de l'état Mukwatonbolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde a sali ouverture lelo ya session oyo. Conférence oyo ya ba gouverneur ezalaka na bit pona kosolola makambu ya mboka pe développement ya chaque province et sika oyo nde ba sololaka yango pe kozwa ba recommandation et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali pendant 2 jours session oyo e kosalama avec impact na idéologie awa na mbandaka makambu ebele e kozala étalé awa pona développement ya ba province ya République démocratique du Congo. Discours ya chef de l'état liboso ya population ya mbandaka ba promesse et pesami ebele bolanda ba détail na élément oyo. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki mercredi 21 décembre 2022 na mbandaka esika wapi ayambamaki avec impact na idéologie et pas ya population pe ba autorité ya province ya Équateur. Na discours na ye chef de l'état a sengi soutien ya population nyonso ba soutenir gouvernement na misala ndenge ezali kosalama pe ba dénoncer makambu nyonso tu oyo ezali kosalama ya mabe na mboka oyo ezali kozongisa mboka sima. Yoka message ya chef de l'état na population na ye ndenge azali koloba. Bosunga biso po tokoka kozwa makasi wana ya kotonga mboka na biso. Tango nazali koloba bosunga biso, ezali teke naza kosenga bino bobetela biso ka maboko te. Mwana nyonso ya Congo esengeli atia ya ye makasi na mosala. Toboya bizaleli o ya mabe. O esali ke eboma mboka na biso. Lokwa makambo ya kanyaka. Boboya yango. Kanyaka ekoki kotonga mboka te. Kanyaka ebomaka mboka. Motosoka ye ayebisi yo esika na yo ya mosala lekisa ngai kamata kanyaka madeso abana lekisa nga kondima yango ta azali ndoki. Azali mobomi. Angwana surtout bino bilenge esengeli bino bozala penza na vigilance makasi kote wana. Toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo, mbongo wana moto ekotonga kelasi, mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai. Ah oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état Mukwatonbolo ye ayebi kosolola na population na ye mokonzi abongaka boye kosolola na population esalaka kitoko makasi. Tala ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko communier na population na ye avec impact na idéologie boende ezalaka. Oui. Na commune ya Njili na quartier 7 bakulu na bakoteli batu na ndaku bayibi biloko nyonso ya ndaku bolanda reportage oyo.
likambo oyo etali phénomène kuluna ekosila mukolo nini awa na République démocratique du Congo. Bana mibali oyo bozali komona bwebe ngambe mibali oyo bakolinga yo na nzela okondima bango kokanisa mibali ya malunga. Nzoka nde ba grand miyibi ya kosakana te. Musana bango ko botolaka biloko ya batu pe ko kotelaka batu na bandaku. Baye ko sokola ndaku oyo na quartier 7 na commune ya Njili. Boyoka bakolo biloko bango moko balobi. Mona demode oya renyaka na 11. Demode chef ya 11 mobimba. Siko mutabosa botiki ye tanga ko bima ko sala nini? Akosala nini? Oya bakoteli ona mama na ba ola na mama na cheti bimisa makoko bimisa mbongo. Bimisa mbongo makoko azana mbongo. Mutakufeli mandeko no kuna mboka nde sabo tosala matanga. Demode ya le ba boma biso su bien aboto la biso biloko nyoso neza botiskene loko te ata mbongo to kopesa ezate. Mbongo ezate tuzaka na posa mukonza mboka. Papa Fati Beton, Papa Fati tala ndenge leka papa boye penza boye toko kufa boye ngai na sangi na kati ya ndaku na kimi mbeli erate ngai ekozwa ngai awa na ekomona mese oyo bazobenga demo deme na yebaki komona demo lete mena référé na suki na aza infirme yazo pesa ordre alobi comme yaza teti bolalisa ye nga tulunga balalisa nga nazala nyongwa mutu obe nazala problème nga na sali ali bolalisa ye tozala posa tomona yete bolalisa ye na koti na ndaku na crochet bani ko forcer moi yete na sima na ngai ezali na mi mususu ya police aza brigadier aba eka yoki kuna zobela mibali bazate na quartier na zokufa na kati ya ndaku wa deja buki ba bimisi ba télévision na kati ya ndaku et pas nga bazui homme cinéma o ba bengi Liverpool la télévision il y a 31 pouces ezali ya plasme moto yo monsieur le journaliste oza komona monsieur il s'appelle comme on ezali Limbela Christophe alias Demo 2. C'est un repris de justice. Plusieurs fois arrêté, ensemble, il est de l'équilibre, à Salim Makabo Belé, Naboutou à lobby. Dieu merci. Bengi biso vers 2h du matin, comme quoi, il va côté la batterie, va côté la battre. Étant donné que le commandant commissaire urbain, à Senga qui n'a pas commandant, va veiller moteur Belé naïe. C'est-à-dire, patrouille est vraiment normale. Et puis, c'est ce qui a fait que, avec le service de renseignement, tant qu'on va bénir biso, tellement qu'il te mobilise, il va force union afin que tu puisses maîtriser le bateau. Longonya mingi na bakonzi ya la police musala kitoko o bazo sala lokola la police elala kate batie bango maboko kasi tokolo bakaka na bakonzi ya la police boye batu ya boye basengeli ba mérité awate basengeli ba mérité na kani ya makasese bakende ko sala bilanga Kinshasa et l'équipe partout oui. Betesco azoteka bakaye simba na bastilo yaou pona bozongi ya bakelasi ya bana bolanda reportage oyo mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltesco komo mesano amebino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoechouve te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltesco ezali na zone na monene kosomba bastop nyonso bolingi okenda ba point de vente nyonso ya
Bitosco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur boso ba kaye ki toko ezali ba kaye ya uya Bitosco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Bitosco et stylo ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo ya ba fête olie biloko ekita biloko ekomi komata sac ya fufu ezalaki na 85 000 ekomi na 130 000 bolanda ba détail na reportage oyo. Na ba fête oyo ya fin de l'année population ezali kolela biloko eza komata se komata saki ya fufu oyo ezalaki na 85 000 francs lelo oyo ekomi na ba 130 000 kutu ba misusu balobi ekomi na 200 000 francs makala oyo bazalaki kosomba na moins cher kasi lelo oyo emati pembeni ya ba fête population kosuka ndenge nini na ba courant oyo ezalaka te population ya Kinshasa baleli gouvernement atelela bango likambo oyo ngana olobakala bakonzi ya mboka biso to souffrir neti biso boende tozabo nazana mobali te nazobokola bana nga moko bo biloko mati saki ya fufu mati makale mati eloko nyonso kosimba eza ya komata soko bakonzi ya mboka biso tovotaka bango baza wapi po basunga biso batala nanu probleme ya bilamba ya biloko ya kolia eloko nyonso emati tala soko biso tokufa na bana na kati ya bandako nde eza boye nayebi te songa na kofete po naza na mbongo te ya kofete biloko nyonso eza ya komatanga na maboko na eloko te saki ya makala saki ya loso semoule babido kutu ya wili koloba te farine emati lipa tokoma olia ya paraza tomelaka ti ya paraza po sikre pe mata lokola fufu eza ya komata mwaye tosomba fufu eza te mwaye tolia pe eza te be tokufa nzala na bana na ndako siko bazozela tokufa na kati ya ndako po baya kokunda biso bakotosengi na bakonzi ya mboka batelela biso likambo tozovivre na ndenge moko moya koloba ezali te biloko nyonso eza saki ya fufu kaka te ya makala pe kaka te biloko nyonso eza ya komata nyonso eza ya komata tosengi bakonzi ya mboka batelela biso likambo bayokela biso ma tozosouffrir lelo biso soki tokufi banani bakozala na mokili lisusu tozosubir makasi tozolia na pasi makambo nyonso atuna pasi ndeti dola eza mbongo na biso te ezomata ekomi na valeur koleka deja mbongo na biso classe ya bana minerva lichere makambo nyonso te ekomi pasi tosengi na numero 1 nanu papa Fati atalela biso no likambo balobaki le peuple d'abord onde ya kosouffrir ya konyokwama finance na maboko ya bato ezali te mbongo tozozwa na pasi ata biso bato tozoteka kaka na pasi biloko eza ya komata bato baza ya bambongo na maboko te bameka mpe kookela biso mawa tozosouffrir makasi masaka fufu mikolo eza soma chaque jour ezomata nde na olobela bino boye saka fufu ekomi na 200 000 lobi na kenda izigida kosomba fufu ekomi 230 000 nayebi te na mboko tokoma ti wapi imagine ka fufu eleki $100 ekomi na $120 230 000 fufu masango kutu koloba te toyebi te na bafeti oyo soki ezala nde nini tozoriske mpe tokoma te na 300 000 na saki ya fufu ka ya pambo oyo bino boyebaka na 50 000 lelo tozosomba fufu na 230 000 soki ezikida 230 000 ya kotyala batransport banini tozonage na 250 000 na saki ya fufu apa nzela bakongo mingi bato bakomi oyo banzela bakongo eza ya kobeba me nzela bandumba eza ya kobeba te me bakondition na bambula ndenge ezobeta boye banzela eza ya kobeba mutuke kolonga na bandundu wana po ekoma ya Kinshasa soki babesa ba 2 semaines na nzela
moi ce que ba cause nyonso wana ba fufu ezomate ezomonana te soki ye mokie commerçant ye na fufu na ye mamso ezalaki na 180 ye pera oya na terrain moni passe a souffrir na nzela a souffrir na transport na banzela aye pe amatisi pe comme na 200 donc commerçant na commerçant ba réalité okutana nango na nzela yango matila bilo. Papa Mobutu azaki soit pilipili mati aleki asoyi na population noki na pilipili mati bon solo mais oya biso papa fati fufu comme tina 230 000 to suka wapi na mboko oyo na bana to suka wapi saka fufu neti ekolobo ekomi 2000 siko so za bana 10 bana ba oliande ni papa fati pardon ba konza bo botana likomba Congo oyo to lembi Congo pas seleki to lembi botana likamba Congo bien ezali pasi pe mawa soki population azali kolela boye akofete ndenge nini po biloko nyonso tu ezali ya komata gouvernement ya République démocratique du Congo ba prometaki population ke na ba feti o ya fin de l'année biloko ya première nécessité communiquer moko esalamaki ke population akolia kitoko po biloko ekokita kasi lelo oyo population ezali kolela biloko ezali komata se komata ba warrior botalela peuple congolais situation oyo ndenge ezali koleka ezali kosala pasi makasi po toyebi te na ba fête oyo peuple congolais akovivre ndenge nini boye ezalaka te. Musicien congolais Héritier Watanabe akobeta mobange na concert kuna na Stade des Martyrs le 25 décembre kasi lelo akute na Pasteur Konde Paul Dominique atie loboko bolanda ba détail na reportage oyo. Héritier Watanabe moto na tembe la pulga concert na ye ya le 25 azali ko préparer yango avec impact na idéologie ndenge kaka ezalaka auti kokutana na Pasteur Kondo pona kozwa bénédiction na concert na ye oyo ezali ya le 25 la pulga moto na tembe bakisela ye monsieur le chanteur ye alobi akobeta concert na ye avec impact na idéologie mokolo ya le 25 asengi na ba congolais nyonso baya ko soutenir ye ndenge kaka ba collègue na ye ba artiste musicien ba vie na ye ba grand mopao ba azali ko soutenir ye asengi na ba congolais nyonso tu ba soutenir ye artiste Héritier Watanabe moto na tembe la pulga akobeta avec impact na idéologie conférence de presse na ye et salamaki avec impact na idéologie et sika wapi azalaki ko expliquer ba instrument tope biloko o esengeli pona ko salela na concert na ye dit jamais vu kasi tokomona yango mokolo ya le 25 Kinshasa et l'équipe partout oui. Vodacom Ligue 1 As Vita Club a gagné Lubumbashi Sport 3-1 Bolanda. Ba détail na reportage oyo. Vodacom Ligue 1 match betamaki na likasi avec impact na idéologie entre Lubumbashi Sport na association sportive Vita Club match et betamaki avec impact na idéologie première bi ezalaki marqué et pas ya Kikwa Mamujinga oyo afongola ki marquoir avec impact na idéologie. Après doublé, il y a Tadi et Tekiama. Oyo et Salaki bongo match est-il na score il y a 3-1 na faveur Yaba Moscovitch. Oyo ya Kinshasa. As Vita Club azali ko maintenir position na yeka katope place na classement o ya Vodacom ya Ligue 1. Azali bongo le premier na classement ya Vodacom Ligue 1. Longonia na ba Moscovitch na ndenge bozali ko kendele. Makambo ezali ko kende kitoko makasi avec impact na idéologie. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Nayebi na banda kukuna bolinga kabo seka e komitang oyo bo seka ka mwa moke TikTok alelo to bongi selbino elema oyo. Bana basi bazana confusion côté ba ser confusion makasi akuta na muntu oyo a travaillaka mwana mobali wa misko bisa mutoki atemi liboso na atele ngabi bizarre hein
alinga ta koyoka ta pamba te mais soka moni sikoyo bogare na ba démarche abi mbali wana mais tout na saka wapi asabote misala nyons omnya salité asala comme ministre mukoloni noko so ilinga mwana mbali wa ko sala musala déjà c'est bon il est courageux un chercheur bogare moko boya te mako kabela nga te moko to kabela nga bogare nde omona ka confusion pa bana basi. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli na suka na yango tokomi na suka na pesi merci mingi po na ebi bozalaki ebele na bandaku na bino po na kolanda magazine oyo bino bo préféra bo mesana kolanda KNB News na pesi mingi merci na équipe technique oyo baponaki nga po na kopresente bino na mokolo ya lelo ngala bino tomonani na mikolo ezali koya. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.